on vous reproche de quoi? Merci pour la question, papa. D'abord, nous avons fait ça. Mbote na bandeko na nyoso. Bandeko nyoso ya Kongo na opesa ba mbote. Mbote surtout na bawo nyoso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo. Wezalaki vraiment concerné na ngai te mais e kolata nde ngai. Et bawo yo penza ba monaki ke o peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki balobi que au salinini. Problème ni bakangeli. Na sali album nangai depuis longtemps na bunda ibika ni to travailler ka to sala album na bisa prend du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens et petit à petit to sala tipo album na yo sila. Na sali album nangai sili na bimisa kinzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai. Et puis nako imisa nani et papa solution et banzembo ezobi malé mezo kende ndenge wana et mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te siko ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango. Et bazui yango baké ko balancer wana lelo yikomika likambo kaka boye il faut ka kotia na réseaux sociaux likambo ka mukeka ka boye ata luto kwa il faut ka na réseaux sociaux bakamati nze ba balancer kuna exactement na image te na sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps. Et ben nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa. Oui, interprétation ni nozo pesa na nzembo. Nzembo ezo ba trahison ba trahisangai. J'ai beaucoup fait. Ezala ba camarade, ezala ba oto sala na bango misala, ezala ba ona lança. Ti lelo oyo boye. Na wuti ko mususu wa wuti okende peka asikoyo. Mais ezali problème oza ko choquer ba kimanga et tout ça,